Kinshasa etonda bosoto bouti na ba plastique baimboka babwakaka bisika nyonso na bozangi boyebi mingi bayebaka te mbano ya kobwaka bosoto boye ezali mingi milangi ya plastique ya mai mikutamaka bisika binso pe mikoma bisika bangungi bamibombaka pe babotamaka mingi yango nde ememelaka bato makoni makambo ya boye eza propreté boye bakozwa soin vraiment ya mboka ba déchets plastique oyo eumeli awa kala mingi ezosila te mais tozali kosenga na bino s'il vous plaît bo tenir compte ya ba déchets en plastique oyo esila mboka ekoma propre eza pona biso eza pona bino eza pona bana pe bandeko na biso neti par rapport ya ba déchets oyo ezo indisposé tellement population tozana bana ba solo oyo eko kopebisa pe santé ya bato na ba pandémie ya ba covid oyo na ba solo ezo simba te na commune ya Lingwala moko na bato balongolaka pe babongolaka milangi ya ba plastique mibwaka maka pona kosalela yango biloko misusu akumisi nde makanisi mabakambi ba engumba ya Kinshasa po ete engumba mokonzi ekolo Congo démocratique ezonga na bopeto initiative wana ya Ken Bopeto o bakonzi bazwaki gouvernement de la ville bazwaki netinga awa akomo remarquer ba tomo tikelanga ba bouteille on se voit bouteille ba bouteille donc population de conscience quand on boit tout problème na balbala té pour polluer sur ville naé donc c'est vraiment une initiative où il y a un président de la République et un gouvernement provincial vraiment une initiative moi malama ya rendre ville propre sanza nzike sima na misala mibengami opération Ken Bopeto mibandisa maki na mokambi ya etuka bana mboka bazali kokoba kosenga bakonzi kosala makasi po ete mbano yango emonana l'intention ya monsieur le gouverneur eza malamu ya Ken Bopeto mais tolingi pratique na yango emonana si ba lancer déjà mais jusque là rien n'avance. Parce que Babiloko Yaboye, c'est une honte surtout à quelques mètres de l'hôpital Yabonen. Likamboli tali mokumba ya makambo maye likaboli bavandi ya Kinshasa bayiki balakisi mosapi na bakonzi basusu balobi ezalinde bana mboka nde basalaka mabe.